Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bouloukou t'es. Yena Congo Swiss TV. Bouloukou, ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Swiss TV, c'est du bio. Kuna Tobiaka y a ma chambre froide d'été. Vraie information. C'est Congo Swiss TV. Bouloukou. Et yoka soga Congo Swiss TV. Tsunga Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali. Vraiment, site na bino yangoyo. Site malonga. Congo Swiss TV. Moko te ekokani na yango. Donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko. Okolanda basolo kitoko, bemiswa kitoko. Ya bino yangoyo. Donc mususu ezati. Donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele donc sepeli sabino et longola bino mo ba souci banine. Donc site na bino yango yo. Boyoki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment vous avez zabete bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malonga eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider hein Congo Swiss TV hein Congo Swiss TV na gangi bafwe yongo mbio muntu papa emela barwaye oh mabele oyo pangi emela ba presta na banganga kisi zote kopola nango zote kopima bakusu zote kozonga mabele loko pamba
Just wonderful, amis internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde à travers cette très belle émission Carrefour des étoiles présentée par votre humble serviteur Junior Moyowa Bouloma Latinico de plusieurs couleurs. Aujourd'hui, c'est pour la toute première fois dans cette émission et dans notre chaîne Congo Suisse TV, nous recevons un artiste du groupe, je crois, Standard de José de Londres au nom de Kaloudji Kaloukema. Vous le savez bien que c'est un acteur comédien, peintre de talents, bourré de talents. Vous le savez bien qu'il est parmi des Nzonzingers renommés et reconnus de notre pays. Avec Kaloudji, beta moi bama solo, beta ba les à côté, ba les akati. Vous le savez bien que l'actualité est dominée à ce qui concerne la divorce de son président José de Londres, Sida Abilele, que je salue, à passer avec la grande dame, notre maman, notre sémeki, Charlie Maloula. Boébike, José de Londres, aboyanina moi si na Charlie Maloula. Et moi si o mukili et baki, et moi si o barimer ezalaraki, moi si Charlie Maloula mutabensaki na poto, et moi si o barimer et lobamarake, Charlie Maloula il paraîtrait yemutu. Ah non, la José de Londres bilele forme quoi. Et pourquoi tu as mis Kaloudji to beta lisusu to épinglé muke na ba publication o salamitro yande konabiso anima kwakala. Ça se dit que Charlie Maloula lobaki atinda ki anima kwakala lobaki ye mutu akunda papa ya ba José de Londres. Ça fait mal, ça fait débat aujourd'hui. Je ne suis pas seul, comme je vous avais annoncé, que je suis avec Kaloudji Kaloukema, Toé Baba Vérité, parce qu'il y a sur la de Londres, Ernioso. Mbote Kaloudji. Mbote, grand prêtre junior, notre cordon, Moyowabu, le cordon le plus célèbre. Et puis nous saluer grand prêtre Maître John. Le Maître John est staff, vraiment, c'est là, biso koto, vraiment, pour tout, pour pesa, pour makambo, pour salaki. Internaute tout ba yo kaba c'est puis là-bas c'est cas donc Congo Suisse ba salut on a battu tout ba Hollanda et puis non le but qui n'a sur la prise mais ça fait un bon moment je cause plus avec mon président parce que on avait des comptes à rendre avec lui donc nazole là makamezo bi mebele mais on a prise contact ezate na meki ko benga prise ndenga chombo na senga pardon concernant ma cambo entre ngana ye non soit été et puis na ben après presque pour na zoa ça dit vérité to précision il y a ma cambo ali ko circuler par rapport il y a certains même sauté qui combo na wana ça là qui vidéo anytime et lo benga c'est benga ke we bi combo té non tanga sous comboté quoi parce que a craché ba bobar trop moni na vie mututu a na vie privée naé a na makambo naé c'est pas dit attendre sa star so il faut pas nange katani il faut aller exposer na roda mepe lipa na maïpe na baïpe maya lobo c'est pas de côté en internet eh votre la route mais star a na vie privée t'es calme té ya bansoka pesali ya bansoka so star a na vie privée mais là les stars fazara na chambre alors ça la ma vioquer là nzeli boire après filmer. Mais ça s'est dit que Charlie Maloula a pesi anima kwakala maloba ke ye a façonna de Londres de Londres lingotika ki ndumba te basi nyonso poto basi nae ata yo moko moi ça linga te ba partager na pas je pense pas au moins que ngana s'est trompé mais na valeur ton respect au couple on a ba respecter en Suisse quel que soit tiraillement ma sûreté que donc il y en a au moins que na s'est trompé et puis la vérité so bima il y a un troublé siko batu fi wana na Canada mama kamaso loba et c'est pas ça en Suisse azoye bango finani tanga ko mais makwa cox ani ani mutakos donc comme on les a passé pour autant mutakos va comprendre que déjà azozo makambo azo le bango wapi par là bato ça la lésion bazo comprendre que c'est que mère na biso Charlie c'est que mère ne mutu azo pesa ye pour toi na ba voice ou mère azo fâcher bato que naza capable ya pesa ba journaliste mbongo ba ça la émission vous comprenez nzele mo par na mikili
comme on est Kimi Nezoyaraboué, va proposer qu'il y ait une mission. Mais là, avant de dire, non, on a une vie privée, ça couple à bateau, on a une mission bon. Mais Moutako, tellement mal répété, il paraît mal répété dans le Canada. Il y a un rabatou, Zoka, Bunda, Beba, Naba, Capon, Napo, Yé, Aleka, Asala, Babez, Naende, Babengaka. Il y a un se permettre qui il y a bima moto gashi ne te le bana biso ba jidoka a bimi moto gashi c'est-à-dire azule devant il y a bimisa ba cuisine interne sous couvert il y a moto peut savoir information on a donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, nous sommes toujours là avec Kalou Djula. Je dis aussi grand merci à tous ceux qui sont scotchés et surmontés pour suivre cette très belle émission. Là, je vois Eldu Jengombo, le manager international. Moi, c'est à Pembe et aussi à Drishamoto, maître Bebazibeba. Là, je vois encore Kouloutou Magela. Et grand merci aussi à celui que j'appelle Commanda Bouchiri, l'amour de maman Monique Bouchiri Balobi, à notre bébé, notre fille Marie Bouchiri. Joyeux anniversaire, donc le 11 août Oyo, et Koyinda Naboa Jansi Kuna Balobi, et vous allez pour tout le matin, Makaleti Kalanase, Kalouji, Yoza Mouto, proche de Londres. Est-ce que c'est vrai que Charlie Maloula Moutakounde là de Londres papa naï? Vraiment, na kameko yonde bon ça dit quoi qui vidéo on peut n'engue Moutako ça solo bas. Na respect d'abord, il y a ba mort. Na respect, il y a papa Bokilo. Ou azali papa ou abota José de Londres. Quel que soit que maman Charlie Moutou akunda papa Bokilo na ye ezala ye to ezala ye te mutu a akunda père jamais akoki vraiment kolobango na média ndenge anima kwakala à parvenir je n'en ai biso nazala ki na kina otala mama na kina otala badipa na mana parler na moni mère aza vive donc comme on a komi na écoute bango na sujet wana c'est-à-dire Sandrine la coréenne ba masa nena ngola batalaki vidéo wana batuni Sandrine mais tout le monde filmo boye na internet azolo baki ye mutu et de Londres za ingra azoboya mwasi na ye oya kundela ye papa na ye na biso maman na zaki abattu ngamo présent chez ba prise maman zo lela bandekone ba ser na so mado mère Denise na kute bango wana bongo ataku tout ce que ça là qui bongo est-ce que makambo ekobima na média mais je n'ai il leur père d'ailleurs tout ça on a parlé tout ce monde a organisation presse aya ne kaka étant que mona na contribution na mais organisation est belé et ça la m'a na famille pour père za qui koni à ça la paix famille na epezali vous comprenez na mona organisation tout ça la ma d'abord ça coûte organisation ça va que à te réserver pour aller de Londres roya à ça la non chapelle, cercueil, place de là, place de Kunda, donc famille, c'est une organisation non. Mais na ndenge un respect vraiment, on a qui choqué. Na nga membre famille mais tant que humain, on a qui vraiment choqué. Yo za famille artistique. Famille artistique mais biologique té. Na côté biologique par Indousa. Maman nani concerne yo vraiment au quoi que le ba nion son non zoluba. Nazana ba voice au de l'on finga ga mère ozaso na ba nini ozaso na okwa ko loba tout mais na ba mort papa o atika biso ka la ngojo lobi et affecté famille mobimba famille lembo vraiment bazaki affecté ba biso ki kase zala ki bongo donc to suka wapi ce qui ma Charlie mtakundara papa na biso bongo donc olingo o démentir que Charlie te mtakunda papa lobi na yo bango ba lobi ezala keye mutakundaki ezala yete mutakundaki oyo banda otambola na de Londres soka yo pe loba Charlie mutakunda papa ba de Londres ou pas na ebisio na ko chango vraiment avec un cœur ouvert non ceux qui ont contribué na ko loba oui parce que bazana presse mobile na palais papa na kufi otika ita ya kin ka bongo je sais que akoki ko contribuer mais ko to ko loba na TV boité. D'abord, on a fait papa Mouné, na bota de Londres, et puis papa Bokilo, et maman Charlie. Donc, il faut exposer
aide wana te na média siko makambo wana nyonso ani mutakos azwi yango wapi yango ezosala ke bato babana kocomprendre ke c'est que mama Charlie nde mutu azopesa ba news wana pa ya ani mutakos a exposé pour nuire de Londres et nuire famille mère aux mère na biso soki omoni na lobi mabe côté wana limbisa mais et moi aussi j'étais choqué ya koyoka ke anya lobi de Londres za ingrat azobosana ke moi c'est nimda kunda tata na ba mort na bi ba respecter les morts il faut respecter vraiment les morts na côté na mère limbisa nga soki omoni na lobi on a TV boy okoloba kena na droite mais ta de pas na maleki ata so ozi mikono ki na famille oyoka omona maman ndenge aza inquiet et puis baza inquiet ba bengaka prise ezoleka te position prise ba yebite osomona double choc comme mère azozwa prise ti siko atanga na kozaka na été ba makambo oto zoloba oyo kaka bata Suisse bazopesa biso ba précision bazoloba ba voisin makambo eleka kebele Kaluji yo za muto zalena de Londres ozaka na ye sora utipoto est-ce que koyebisa ba internaute nini Charlie Malula mutu abengisa de Londres na poto ou bien de Londres qui na ba effort na ya tant qu'artiste non surtout lobi bongo na mukili seka biso vous comprendre na respect au maire azanango na respect au toi nango envers mère na prise makamsu ko tout na pe beauté ça la mabe mais tout le monde connaît que de Londres na kinda poto Charlie Malula a contribué à na 100% mais 80% toko boyango te na respect au de Londres à la ranango envers Bassi akoy koniro ngo pété kasi na ba publication to moni to obi Charlie Malula ne abala de Londres et non de Londres abala wana ga batu ba loba kaka tika ba loba libali za attente ya des personnes ngana kozwa idée il peut na proposer idée nanga si c'est bon ce que mona ka que so ina ti mo sa déplacer à Yekin c'est ka ko bala ngapona ko na lar nanga a pe na ki ngoma mais na les le mois en Norvège bon yaka awa Venezuela nenga kinini to salami donc bato mona kaka ki nenga ke ba ki ko bala soki moi si peut a contribuer na mariage ezali pour na sengo na bomi bali où est le mal ils en ont ma bête ka ba congolais ka biso ba africain tout le monde ngo ba bala non c'est à dire c'est qui que Charlie qui dit allez de Londres autant quand on a carte toke commune non c'est que les soleils alaki président linga ki moi si mo bal mpalinga moi si na moyenne mais monde comme l'ango universel monde comme l'ango et puis l'amour n'a pas on l'Obama d'ailleurs pe bolinga na bino na Facebook d'ailleurs pe bolinga na bino na WhatsApp wana ku tokolo belango te bolingo ezana ba yana place mo beauté approprié au bacha ki bato il faut bakuta na wana l'amour a beaucoup de place tokolinga na pe na kata bis tokolinga na école tokolinga na nzela tokolinga na pe na fest tokolinga na pe na WhatsApp et ça déjà idéologie au bolingo ça na place mo propriété donc partout bolingo bato bazali amour ko bima babota combien de bana bana comment na Maybe Youssera, donc bébé Youssera, na petit na biso loi. Vous comprenez, bébé loi. Et loi la wana Youssera, parce que bébé nde comme on est wa mi bali. Bosani kombo loi pour que longwa déjà groupe à José de Londres. Longwa déjà to yara na rep to mona côté yo longwa ingambe pour longwa bo diembe la ce qu'on a actualité pour la visite. Non. To diembe l'actualité té. Jamais ma kama hôtel vie privée prise. Ce ko comme son le roi si j'ai moi mon kéré. Bon peut ça micro parce que boyebi que tout ça quand même ba poulet naé et puis ancien acteur. Et puis tu toi ancien acteur nous on demeure toujours. Bino ne ba journaliste na mo kili bo blabon. Mais ce qui est top vous avez 3 films au de Londres là ya ka réaliser qui to sali. Bon moment ça les bon soit accueilli bo panzani bino seconde boyaka so de Londres yebo hibino tout beko tonda na ba caméra na ba rep vendredi passé nga azalé na rep yo zala été mais so la kinet tournage yo bande na pe la famille. Merci beaucoup amis internautes, nous poursuivons toujours avec Kaluji Kalukema l'artiste de mon pays. Grand merci à toi maître Gims Balobina Cour suprême donc mutualité te pas association ya munene et aussi
Fiston Malula, mwana ngiri ngoto ya solo talara famille Malula, Yolande Malula, donc Charlie Malula balobi, c'est la famille, donc famille singa famille bendanaka, mais ekatanaka te. Et aussi grand merci à toi frère Alex Kaloucha. Là je vois encore le pasteur Guy Mata et sans oublier la grande dame Royale Kinalele. Kalouji, est-ce que par rapport à tous ces propos, toutes ces publications, au anima quoi la sala, parce que dans mon émission mon sala na net na landi ba commentaire na moni elle vous a insulté à lobi a koki koloba parce que de londa kabela bino bilamba patati patata au loba nini par rapport message moko so zanango parce que ebisa nga avant qu'on a message et pour na ani au loba na nini to linini to pe nini yo loba na. Non, avant de répondre à Annie, na personne na mbote na Gianni Baluti na kota ba Cape Town na pire petit nanga Gianni Boyemba avec Chimena Ngali à kota ba États-Unis à solo si bon mbote et puis maman Chantal la couturière maman tongaka na kata côté wana donc maman Chantal tous ensemble na robot sanaté à Drisha motomètre beba zibeba Yaya moko bien et puis venanga Zico Gassiano le vieux Zico Gassiano mokonza bazombo na kata Belgique yango wana venanga Olivier Mutondo mutuna Croco vraiment ce na relancer message pas il y a Mutakos na royebisa nini avant asala likambo il faut azala na ba précision et azoleka azofinga azoluba ma be surprise nga malika na za prise mais ba voisin à prise ceux qui d'ailleurs ici anima kamo prise akutani nango aoka moi père prise asala qui menacé na mbeli et pas nan. Ah mais est-ce que monde va cuisine interne et pas nan. Tu vois donc il a ça la prise bima na parler voilà ba voisin ba bisinga kaluchi total ke mission na mo sala ki olobi osona ba réserve belé po ozwa président pose la précision mais biso ba voisin net ozala ki ba discuter na parler na mère pika kanda mère nan. Oh mais maman bino tout et bino tout mo ça de Londres bakombo bimie belé mo basa de Londres bakombo bimie donc Ania a cité bakombo belé au Charlie il paraîtrait Charlie Moutou a PC bakombo basa de Londres à peu près 11 femmes. Ah bon donc mère za mutazua alingaraté na mobali nae vous comprenez mère nan mère Charlie ba discuter la prise azo mbeli on a ba voisin mère sona kosi olimbisi obengi nga peto solo alcool ba mobanga na opé obanga parce que nga ba apprendre nga on a dit président bon et vous avez moyen pour ça refaire le téléphone soit telle émission alors balanga mais non qui ne le makamalo le besoin le kuta ya lo ba bon ta lo ba ndinga vous comprenez mais tout le parlementaire tous les parlementaires ils restent faut qui toro ça la mis sous les cahiers aux parlementaires qu'ils allaient faut qui toro alors balanga bongo pèse azaki menacé na mbeli Charlie nga tubembeli ce qui besoin vous le kakanga qui a fragrance na kata ndako no fragrance et koyi kozala pa ke musala koti moi je pense pas pour c'est que mbali a se défenda alongola mbeli wana mbala moko mère abenga mbila ya simbila est-ce que mutako sebi oyi makambo simbila ya na palin bakanga prise peut à s'expliquer donc John ben en terme moko boy de là qui explicité vous comprenez terme moko judiciaire mbila mtelongola de Londres na palin bima pour la sécurité na yo mais batu baye bien ngoté ani wana aye bien ngoté so ce que mbele kota qui presse to bakanga qui presse bakanga kana baboto lidoki di papukin ya ça la fête pour ça dans paradis té oza apena ba doki oza ko vendre na poto to mona apena cimetière ya mikili wana pe batu bakufa pe atika pe doki na 20 ans doki pe à 30 ans to dénigrer batu té pona ba bien moko ba bien moko vanité de vanité to dénigrer batu té doki zelo côté via mutunde on est important bango ba bi que José de Londres na poto a sala raté aneka Mario avanda na ndaku batikele bana
Taliban niake nani Charlie ake musala lukimbongo papa asokipa na makamwa de Londres de A jusqu'à Z. Mais de Londres lingo tika kindumba te alinka basi ozobani. Bon côté point wana tellement na fanda na bongo te kuno na oyeba te soki prise asana kindumba wana na ko affirmer le bongo te mais soki pose na comportement wana vraiment prise à colis pona osala musala na ebisio musala la rate ko bimi na ke musala il faut ba orienter yo faut ça la formation na bika ki na formation o to bika na ke e amoso na bengite na cours na formation botanyo so de Londres ça na poto mais si ko na so abana boulot mbila pesa e boulot mbila pesa prise place au vanda nde batana ya Suisse baza ko apprendre nga za la communauté babi nzambe les malheurs quelquefois le malheur est bon. Vous comprenez? Azu musala ata moi ça chasser. Et tout. Voilà ndé ba apprendre nga na ba preuve dans pété. C'est-à-dire ceux qui mera ida radio na ye, misalango festival tout CP là. Tout ça qui paraissait peut-être bon ba ibinde ba fonctionner poto et na ba réalité bon ba yebi ko le rabiso. Oh c'est important de roloba. Ba tiraillement wana eza mabe. Tout le monde ata bana. Nga mona mona bana na kati bana ba miki ko traumatiser bana ba âge wana ya fo bana mindele wakola na poto ba vengeara mabe. Vous comprenez? Ata maman bombeli bango secret, ata papa bombeli bango secret mais na école. Bana tout na mais souvent on voit pas votre papa venir vous prendre à l'école. Bana ba bana lobani. Les bana qui ba dénigrer comme français ça. Mais moi je suis bien moi je suis un télo. Moi j'ai passé à l'école et puis voilà. Quelle école? Oh, moi, je suis un diplômé d'État reconnu au Saint-Théophile avec 59% à l'époque. Ce n'est pas vos diplômes d'aujourd'hui. Un bourri qui est renommé un diplômé. Un docteur français, ils ne savent même pas écrire. Français, mais moi, langue là. Pour parler matin, il faut s'appeler moi, Francesco. Il faut que général Mayele, les Arias. Donc Francesco, mais langue là. Merci beaucoup à toi, JF, la Cléopâtre, la grande dame 001. J'ai dit bien, la Cléopâtre, la grande dame JF 001. Beaucoup de respect. Bana poto, bino boye binde to lingara bino pe lingara biso. Ani motakos à salir personnalité apprise. Ani ba vidéo to ba voice o zoloba ozana ba conversation to on a ba voice au prise azo finga maman Charlie Malula ou Betito le Petro parce qu'on a signé dans lancé au défi bimisa ba voice wana so que ça voya ya président Yemoko bimisa ba voice wana ye alinga salir prise pour na poto ndenge ba maître John be sarabiso ba vena biso Rémi Kilola balobaka maman Eve maman boboto wa boto so bébé so lukamba ani kuta koseli bébé so lukamba makamuke pour ça ngaka linga susu mona kumu ya pape ezaka ba information moko donc maltraité soko fingi mwasi to beti bana na pote komaka grave pour mboka ya mikilisa ya bango siko ye a créer loko wana pour mukili. Et il y a de Londres, tala ngana vanda na prise. Na yebi niveau de Londres à respecter à moi aussi. Être mais de Londres pas le bazan herbivore. A rolong la 4 5 bonnes. Mozo lo bamaka mona mususu. Donc na respect d'abord. De Londres zalim ta respect à basi et puis na respect ozanango azarana ngwa vers moi sinaye o abotole bana. Na silta ko no fingi pa bat po ebimse yuma. Amendo ni moso ngozo finga me obotani na palais. Makamba bolinga batu il faut tout ça la maîtrise à roloba ania zo finga mais yebo na ndaku ne ala ba problème ni yo juif information mais ngana biso bana Canada ba bisanga information yo juif au moni lo mo ani mona fingi presse monde entier ba yoki mais Patrick Ngambe alumno ke lo mo mukeka ka idiote tala ndongo su vertige au filmer ndaku na yo filmer ba momengo na yo mais au finga ka mobali na yo aza singe blanc. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que singe blanc. Vous avez dit que vous avez dit que difficulté humaine. Oh, il y a des difficultés humaines.
Bon, biso c'est la presse au bombarata, bi mubala ni aza handicapé donc aza koka nde ayebisinga na litoi. Ibimi pa na yo, bon kangande yo, pour ba konze bande la vidéo pour sora na lobaki. Sikoyo, c'est-à-dire azana ba to fingite hein, to solo là. Azana ba di yemo moi si azoka soin ya mobali na ye, entretenir kaye et tout et tout. Dans mobile pe ani asala apete ya olbaga de Londres ça. Aza mundele. C'est-à-dire na lobi bon pour ni bo excuser nga ba na poto. Chaque foyer, ils ont un problème. Ce n'est pas du problème, il faut comment si j'ai à mon chéri. Je pose là un problème, c'est mon foyer. Côté na moi, c'est na poto et l'Obamaka. Ah, on a un star. L'Obamaka, Kalouji, moi, c'est poto à boye, Kalouji boye. Bon, on a bien des journalistes, on a bien place pour avoir des informations, on peut être baraté. On les a makamusus, ah, tout le monde makamus. Et au lobiga que mubala ni az infirme az handicapé, ndé biso peto zo information. Ah, on a même tout. Et tu moni yo informer nga na yebi. Yo infirme ngo, mais bana Canada ba yebi. Makameze belé ba lobi na makama ba rein. Toko bimisango ah, tes vie privée. Mubala na bela ba rein. Non, no bika makama ba rein. Soki ba teka ngo to ba somba to e bunga ki na Canada, ba rein mo e bunga na Canada to yebite, mais c'est-à-dire là on zolo ba makambo ya ba Kaloji babi anima kwa kala za munoko moko impossible a ozolo baboy ah anima kwa kala za mutu nanga to kozaka na epova ni kuta audio na moto na koze a publier en même temps yo c'est pla pas ça là on peut so makambo tenga na kada makambo bon na peut ça makambo na kada makambo ministre ranki de londa calcula mana poto ba yibike Kaluji yo garçon respectueux ministre ranki allo bara bien o luka ranki nani tena lobika sadinga na peut ça ani conseil moni lelo souci na ngeza conseil mto ba mobali na za handicapé ba rein ba longola ba rein boye mobala na côté bigo ferré zimo yo muto bimisi na lobi parler na lobi nini foyer nyonso ezala na ba problème nango vous comprenez mutu so ko bota mo na pe aza personne handicap mais yo ko le ka to finga mo no kutu derrière moi no boy grand prêtre na pe so mbote place aux ali toye ba ko respecter ba couple ba o mona ba tout ba finga makama président na ba finga makama couple presse bana ba ba célibataire o finga na ba ebi valeur mariage ba finga na ba commentaire o dénigrer vous comprenez ba to ba finga ba na ba poto c'est pas na kini a ko kango pita o kemba po poto za ngo paradis za na place mo be munele a faciliter bango social makambe belé za paradis bref o mona mutake ma soin na poto a kufi me ba yo kunde a vanité de vanité to lingana aimons nous vivons idéologie mikolo bato tout bazo lobelango aimons nous vivons ndenge bana matete basali dynamique matete ça dit bana tout ya matete baza partout dans le monde basangani vous comprenez ba vina so Jean Paul Ngambe ba mettre toro mukuna ba rossi wa sala état major donc ba massa tout ba trezege mu wala ba bogali bongongo bana tout ya matete ba physicien za Kaluji nous sommes arrivés à la fin on a posé ça au la caméra wana opesa Charlie Maloula conseil moi si à de Londres en tant que maman obobande ko respecter on respectera jusqu'à nos jours opesa Charlie Maloula toli opesa pe de Londres toli et Zalani. Merci vraiment la question oyo avant d'appeler ça ba conseil au lobby après nous ça dédicace pesa na ko na yebi Linda Like na kata Liège et puis il y a na kata Paris ba Rolanda ça dit ngana opesa maman Charlie Maloula conseil moko une femme sage bâtit sa maison mais l'essentiel la détruit. Mais on a ibika Charles a détruit sa maison. A commis ce qu'on a insensé. Non, on a le bika. Pesi toli na gauche mais na droite frapper. Te yom to sili phrase. Te pour Bible lobby une femme sage bâtit sa maison mais l'insensé la renverse. C'est-à-dire yotan aussi mi verset wana. Ozolobake proverbe mutalobi ango. C'est qu'autant yozolo babongo, c'est-à-dire une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse. J'ai pas dit que maman Charlie a une vidéo phrase. Donc yo sais lika phrase à liboso ya soukate. Donc ya souko c'est là on a si ma caméra. Une femme sage bâtit sa maison. Mais il faut tout supporter dans l'amour. L'amour supporte tout. Attends à ça kanda, attends à ça zoua. Makamuza li caché, il faut tikalaka
caché, on ne peut pas tout exposer. Et puis je suis pas si anima kwaka clair devant tout le monde que makambo na zoloba yemoko Charlie Moutaye bisinga yango. On comprend donc grand porte Fiston Malula immorta Yolande Malula famille Malula maman ou abotela biso famille Malula tozali biso tout banana yo là où semblait parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son fils unique. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Enfin, quiconque croyait en lui, mais ne périssait pas et ait la vie éternelle. Voilà concerne un peu si maman. Donc, maman, Zala, moi, c'est la Bible, c'est lui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Zala, moi, si on a. Pour la quoi que soit que je sais de l'un de mon président, on a Luka, na téléphone, on a Luka, na bandenge tout. Papa. Faut Luka, pour Babilambe, si. Papa. Autour vanité de vanité. Tara tobota ma mutakos. Mais esunga côté là ngo munoko. Tobota ma mutakos, là tozonga na poussière, tout ka la mikuwa ya pamba. To le belango ko tuté. Papa, nga na souci na yo. Na poso za la erreur pour na foyer na yo, famille na yo. Biso pe ba na yo groupe to za la erreur. Vandisa mutu. Ça là étude. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avenir nanga est la meilleure? Vanda vma calme, nabi ki bato benga bako loba bako finga vanda calme. Mona avenir abana, mona Mariam, mona Youssouf, mona Youssen, mona Youssera et puis mona Souka. Jeune hein comme elle ban. Atangi bangoti. Wa liboso. Le baï deux. Na Charline ba boti deux. Boti deux. Maintenant libanda mso aboti. Ah on a Congo, ana Mariam. Ana Youssouf, ana Youssen, na mikil ana debana. Prez mona bango, mona mama, na biso oaza veve. Ozali leader des opinions, ozali leader. O dépend na molobite. Ah, dépend na ve. Ah mon appelle dépend na ba Sandrine la coréenne, ba sœur Mado Lembo, ba sœur Denise, Pasta. Ah mon bango par là, au vent d'avant le non. S'il faut à réparer, tu réparer. De linge sale se lave en famille. Quant à moi, merci na maman Elena Manzila, motema ya Amédée Manzila, na robo sanate, grand prêtre Olivier Mutondo, na maman na biso Mamou Joyce, obota bébé Oléon, Ephraim Kapita, mbote place aux Ali, Amédée Manzila venera déjà bimi, Ans Luzolo Fantomas, mbote place aux Ali, venanga Pierre, mbote, et puis Niki, fille-moi fâché, anga abi, yécoute à beauté koutou. Moutakos, Niki, mère des garçons. Niki, mère des garçons, dans le Canada. A fâché, puis il a propos, Moutakos, ça doit tenir. Paola Schengen, très fâché. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Kalou du numéro à contact les amis parce que tu comme la Suisse. Vraiment, maman est venue, tout son Tangawis na Suisse. Tangawis, on a comme cowboy fatigué, ce qu'on Meli, Platini, Timberline. Ce que tu as dit, Merco, ma vieux et en enfin, Merco, merci papa. 89, 64, 36. Bon, tu as tout le Congo, plus, plus, il y a Willy Moucheni, il y a Longo, il y a Willy Moucheni. Il y a plus, il y a Driche à motomètre, 89, 64, 36, 268. 89, 64, 36, 268. Baton a bêté Bakou vraiment avec beaucoup de respect par l'amour du Seigneur. Bolimbisi, baton peut-être le malam pour encourager. Il y a des vidéos, des textos, des commentaires. Au fin à haut niveau, regardez-moi ces nègres, ces pauvres, enfamés, fatigués de vivre. Mais on a dans le lobby, oh, bata Suisse, bas voisin, bas bêté la kinga qui président na bino wanga ba tubembeli mais totali makambo na sote mbile yaki totali ngote ba voice wanande nzele wana abimisa ngala ko na ko leka ki oui ani a gagner mais ce que ko bimisa ka ba voice mo bi mère mo ko swana kaka
Merci beaucoup, amis internautes. Ça commence bien et ça finit bien. On était là avec Kalouji Kaloukema. Là, j'ai dit grand merci à mon réalisateur Gaulois Mayala, moi, na maman Patience Balobi, monté Maya, point d'interrogation. Et aussi Garnet Moukenga, Jonathan, Moulouba Moro Doumaka, c'est Christian V, clin d'œil à toi. Et aussi merci à toi, Darlina Moncoré, qu'elle m'avait assisté. Grand merci aussi à tous ceux qui me soutiennent. Là, je vois Elui Jengombo, le manager international, Adrish Chamoto, Maître Beba Zibeba, Kouloutou Magela, Commanda Bouchiri, ya Mama Monique Bouchiri, Mama Wivine Vamba, Balobi Motema ya Papa Micho Vamba, et aussi à toi, Fiston Maloula, moi Langiringo, toi solo. Je vois Maître Gims, Balobi Association Cour des Grands. Grand merci à toi, le grand Saoudien, Balobi président à Cour des Grands. Là, je souhaite déjà, pour nous anticiper, joyeux anniversaire à notre bébé Marie Bouchiri, Balobi, le 11 août 2018, Oyo. Na bois Jansi kuna na Lausanne ko yinda na nenga mukete. Et aussi grand merci à toi frère Alex Kaloucha, le chantre de l'Éternel, et aussi les prophètes Guimata Siloé, et sans oublier la femme noire Royal Kinalele. Merci beaucoup à toi, l'artiste international Tatou Mutombo. Merci aussi merci aussi à la Cléopâtre, Balobi 001 JF. Moi Simoko bien makasi, aussi à toi Herman Kassongo, Balobi HK Nde Makambu. Merci aussi à José de Londres, Sida Abilele Balobi. Sois toujours, faut avoir du courage, sois fort, José de Londres, courage, ainsi va la vie. Donc conseil n'en est pas José de Londres, et que le linge sale se lave en famille. Makambo Libala, gardez silence car l'Éternel combattra pour toi. On ne sait jamais. Aujourd'hui na Libala nyonso matate ezalaka. Ezana ba obakabwana ba sali 6 mois et après nzamba zongisi bango parce que les étoiles. Donc à toi aussi maman Charlie Maloula, comme Kalouji Alobaki, la femme sage bâtit sa maison. Ngana linka oza la femme sage. Quel que soit les mauvais à Moubal, quel que soit les côtés négatifs et à Moubal nayo, mais kanisata côté moko positif ya Moubal nayo. Donc toza besoin ba na biso bakola malamu, Ansi Luzolo, Tatou Mutombo, Vieux Apo Firenze, mes condoléances aussi à toi, Sixé Kassongo qui finit à Paris, Mike Ladichesse, Douche Kapanga, Igor 2 minutes, et aussi Gianni Fay, Yafio Tingo Mayo en Suisse, beaucoup t'ana de Londres, Metapinga, beaucoup t'ana de Londres, beaucoup t'ana Charlie, Maloula, beau solo l'ensemble, beau Sangui Sabango, parce que c'est la famille. À tout seigneur, à tout honneur, je tiens à remercier les full et big boss, l'homme à double brassard, mon papa. Maître John de Switzerland, l'homme à double brassard. Balobi Motema, il y a son Altesse royale. Maman Micha, Micheline, maman na Kenzo Simao, maman na Leslie Simao, maman na Léa Simao. Balobi, Nayo papa, Santa Tokotombele, Bake na gauche, Bake na droite. Bisora système malembe, Tokokoma. Ah! Congo Suisse. Kalakalo Zalakiwak. Nasuka to sani to panzi kaka nteke